la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend kaka ya air au bozali kolanda émission na biso la famille. Balobi ezo bouger. Famille bota oye. Balobi ezo bouger. Balobi topesi mbote na biso na yemoko. Balobi mama ya famille bota, mama Belvi Kandila patrona. Hein? Babi maman absorbe ça fait bilengi babi bikolo dans somme je vous dis ezo yinda kaka ezo yinda ba film kitoko na kati ya Belvi TV yo nano sabona na Belvi TV te babi kende na lombangu hein babi spiritus nde makambo ekangi masolo ekangi internet ekangi masolo ya théâtre ekangi masolo ba film je vous dis en tout cas pas moyen. Mikolo histoire comme ka spiritus. Balo belo msou te ka spiritus. Belvi a tapé, Belvi a fait ceci, Belvi a fait cela. En tout cas, bravo à toi Poutine de le culture. Merci pour la film qui toko zeli kopé sabiso. Merci pour la inspiration wana parce que elle a donné à n'importe qui te dans la batu msou. Akoki kozape na histoire ayebi ndenya ko beta ngote to lo barabiloko kolia ba ko biloko même bepis ba pesi des personnes différents mais au moins na ba bimi différents pour dire que soko yebi kolamba okobeta ngo kitoko mais so yebite ata ba chelo bepis ne soko katia nde mona Poutine ba ko même histoire ba pesio mais soki oyebi ko balola te soko yebi ko salela yango te okokati mais Poutine ayebi ndenge ni ya ko classé tout. Donc vraiment bah félicitations à toi Poutine de l'écriture. Balobi on a nous à s'abonner pe na kata chaîne à Family Bot News TV. Vraiment n'hésitez pas de vous abonner hein et surtout de cliquer sur la cloche de notification et pas avec bon le zoba notification ya ba émission na biso soki ekoti vraiment beaucoup za jamais déci balobi na chaîne to finga te tu yaka ko sala ba promotion tu yaka ko lobila o Italie l'artiste na biso mais particulièrement to lobila ka mingi hein Belvi Kandila patrona hein bon déjà titre bon déjà chaîne na biso ndenge ezali vraiment bandi konanga c'est avec plaisir on a eu la émission oyo bandi konangai parce que babi ya minene zokoma pona Poutine de l'écriture Belvi Kandila patrona babi macheza wo bandeko en tout cas eloko vraiment na ekoloba o eza bonne nouvelle balobi banungu hein nde tolobaka na lingala babi banungu il se péki. Je vous dis, nalobaka très bien. Ozomona, ngai nalobaka très bien. Nalingaka nanga te okutu, na confirmé te. Je ne confirme rien, mais je vous dis que il paraît ma solo ya Belvi et betami déjà na kata culture et art et pas ya ministre ya culture et art. Donc Belvi Adam moko obatie misu je vous dis. Parce que sango ya film oyo en tout cas elle en pleurs je vous dis elle pendant en pleurs sur les réseaux sociaux et ba te belé tellement ba lobeli film yango alors est intéressé qui oyo bazala kana kati ya na ministre ba intéressé ministre culture art en tout cas vraiment ba intéressé ba tunyo so bazali aux alentours. Alors bandikunanga ka banungu ndenge ezoya kale tolobaka ba rumeur balobi mai eningana kapamba te soki bomoni mai ezoningana c'est que vraiment il y a quelque chose na kati wana yango pe biso lokwa to mesala ko ya koloba to roi pe ko bomba te to pe ko kanga yango to epona komeka ko informer o ezali ya biso famille bota parce que maman na biso azosala biso ba plaisir maman na so sa makamba kitoko soki biso bana tozomona yango pourquoi pas batalibanda ba mona yango alors soki lelo yo Belvi na musala azali ko sala lelo so Belvi comme ministre kitri na norboya parce que bachaka muto azaka na souci ya batu esika nyonso yango mona lo bana bino lelo kabula mwana kabula koma ministre sport. Pourquoi koma ministre sport? C'est parce que ba yenda yebi souci ya ba sportif ozomona yenda yebi souci eloko ngo aokeno kitoko ozomona yango bachaki pamba te eza ndenge moko na biso na Poutine.
ya ndemo na biso na Poutine ndenga azana aza mutu oyo ayebi musala tellement kitoko et puis azaka na motema wana mawa motema ba ya kosunga, si je peux le dire. Azaka na motema kosunga, azaka na motema ya compatibilité, azaka vraiment na motema wana ya ko booster o na kokelo ba culture na biso, art culture a booster ngo e mata e kende liboso. Bon mona ki déjà qui nominé o bon mona ki déjà Belvi Kandi, azaki déjà wana babenga ki na culture et art. Donc Belvi ndenga zawana aza mutu moko oyo vraiment bazali da ko pointer du doigt, bazali da ko pointer partout, je vous dis. Alors les jours à venir, ceux qui boyoki Belvi a commis ministre culture et art balobi bosutukati famille bote bosutukati bo se rappeler le mot papa Ibuta lobaki na émission. Papa Ibuta lobaki alobi bo pousse na pene à Belvi, bo pousse na pene à Belvi makamba kitoko ezoya. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, bataki émission wana abi bo pousse na babi makamba kitoko ezoya na kati ya Belvi. Alors yo oza musika Belvi, gare à toi. Yo zana ka pona ko critiquer Belvi, gare à toi. Yo zana pona ko le Belvi ba fausse information. Malgré les fausses informations, nous allons conseiller pour la Belvi, mais Belvi on a besoin de mis sous partout. On a ministre culture et art, bazo lobelaye, bazo comme la moi il faut kota kaka la monde art openza a kota parce qu'il y a ko tombe sous art na biso to comme lokola ba Nigeria, yene to moni a simbi art. Yene pas to moni en tout cas loko et yele et puis la génération la bango en tout cas et pesa melié. Alors yene to koki comme ça parce que moto yo a osa musa kitoko aza na succès bazwaka ndeye bazwaka mutu te ke wa aza na succès mais ayebi vraiment musala na ete ayebi ko diriger te ayebi nini te ozomona parce que musala théâtre oyo ezaka te ke on ayebi ko jouer non ozomona ko suka kana ko yeba ko jouer to ko yeba ko jouer mais soko yebi ko diriger te za passe po bazwa ba place parmi likolo ozomona po ba place parmi les colons fait beaucoup diriger oyebi koko chamu tu na mtune sika na oyebi ko pesa batu tactique moko bona kata sende Belvi Kandi la patrona asala kayango ozomona tango zana babilo ko na nyonso na ba tactique wana ozana ngo ba otana na domaine nyonso zali to kende koto zali to zo koto zali ozomona nyonso na esala ka vraiment kitoko esala ka que batu ba yebaki mutoyo ce qui est toché sika o akoyeba nini na kosala et puis culture na ko sala nini ekokende liboso ozomona donc culture na kende liboso eza honneur ya biso na kati ya famille bota to pe na monde na mboka na biso ba bengi République démocratique du Congo ozomona ben vinga komo ke Europe bongo ndenga kita ba États-Unis bongo en tout cas na courage ya Belvi na ba penser na ye na makambe belebele Belvi aza nango aza capable lelo yo capable de soit comme ministre de culture et art Belvi aza capable de ça makambo ebele na mboka na biso o to ko ba ressources ko bima à travers Belvi ozomona parce que aza muto ezo sala muto azo travailler dire ozomona en tout cas vraiment bande ko na lobby bien à préciser très bien et ça ba rumeur et ça ba eloko mobe oto yoki ango déjà mais na lobi pe mai eningana kapamba te mai soki ningani c'est que il y a quelque chose na kati on le sait que eloko ezali alors so déjà mai ningani boye en tout cas biso te ko lobelango pour que to meka toujours ko booster Belvi to meka toujours ko panza ba film na biso ba bibota spiritus et loba mina niveau moko film na esilité mais niveau film lobami bandi kolanga en tout cas pas moyen je vous dis film na comme na suka dernier épisode lelo en tout cas bon moni film ndenge eleki film na ndenge eleki
kitoko avec impact na idéologie bandeko nanga, alors tozala pour soutenir belle vie. To soutenir vraiment belle vie à 100%. To doit to panza ba vidéo na ye, to tala ye, to doit tant ko commenter ka, to doit tant ko partager na lobango ernyoso, ye ko tena ba statut na biso pourquoi pas na Facebook. To zo mona bato bazoka ta pour partir kaki, yango zo sa ki bandeko pe ba ya. Ozuma parti moko sepeli sa ki yo. Obo ki on na Facebook na yo. Ka moi ba partir na bato ba jouer ki to obo bato ba komi ko luka ko tuna. Film nini titre na ngo nini ozo mona. Ezo permettre bato ba sa nini ba kota baya pour que baya kota la film na biso na Instagram batumi ba koma moi Instagram monsieur pe balinga na bantu Facebook mais population mingi ezaka na Facebook. En tout cas to kota partout na ba plateforme nyonso to kota to zoka moi ba extrait to partager pour que eza avancement ya belle vie qu'on dit la patronne balobi Poutine na bango mama comment tozo mona élévation ndenge ye lelo ye wana azokende na Belgique ye wana azokende na Bruxelles mama belle vie aoke kosala musala munene azokende kosunga mutabongo. En tout cas nzambe akofongole ka ba porte akofongole ba porte partout na ba domaine nyonso nzambe afongola belle vie. Alors garabino oboza toujours pour na koloba ma belle vie. En tout cas balobi moment c'est le moment ya kopousa na pene belle vie, c'est le moment d'arrêter ba mensonge oyo so boza nango sur belle vie parce que bino bo lo bele mabe mais côté kuna ba moneka na misu mususu ozomona ministre culture déjà zo loba donc ngolo bake maloba na bino so bolobaka ya mabe wana eza nango na sens mote pas belle vie eza na rapport moko te to pe eza na tina moko ti. Voilà famille Libota. En tout cas on kana yaki pona koloba na yaki vraiment pona koloba to booster belle vie parce que belle vie aza moko abiso azo c'est la fierté en mboka na biso Congo alors c'est ba film kitoko ba film moko éducatif ba film moko to zo leçon à vie et ça ba film moko to ezaka pamba boy film moko boy pour ba tout cas ba seka au moins qui leçon vraiment ma casse ezate ba film moko ezaka na ba futilité o to zo mona ko ki ko apporter les batou et lo comment te topé solution moko te na vie et ko bongo la batou mutema non mais ba film moko eza éducatif o penza soko tali yango obi histoire oyo et puis eloko ezo comme ça ba histoire moko ba émotion moko beza na kati wana non tu ne peux pas imaginer film mais lokola ya solo ozomona film belle vie le loko eza makamba solo mais eza film bato bene banda ko baleli. Alors cette femme elle mérite beaucoup de respect, elle mérite beaucoup de valeurs bandi konanga to pese ba valeur wana et ezala vraiment très important. En tout cas merci na bino nyonso obolandi biso ceux qui to les ebino kande to lobaka bolimbisa bino so pe to lobi bolimbisa biso pardon so pe to lobi malamu. En tout cas et pe sabino courage ya ko s'abonner ya ko partager ya ko liker vidéo et ko sala biso bien vraiment famille Libota na bino tellement mingi toza toujours soudé bon moko bon monde ba chaîne bande ko na famille Libota boko tabo liker bo partager vidéo bo cha commenter et ko sala biso bien. Quant à moi je vous laisse, je vous dis bye bye, à la prochaine.